na poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je suis vous avez yoki en obo, santineti, ba ofinga yo. Mais yé, et tout ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Beaucoup de découvrir. Site est à moko. Image ya Congo. Point. Point tu quoi que tu m'occupes pour la ngai. Mboka ti na mboka. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Niandabu. La métisse noire. Mbote na bino bande ko balandi ya image à Congo. Merci na confiance au bozo pesa na biso et puis biso peto lembate kozala toujours na confiance na bino ko sala o bino bozo senga to yela bino to baki émission sur commande ozana posa émission o mona commune na yokala o mona famille na yokala ozo yo kaka ki sasa ebongi me oyibite est-ce que na mikondo ba bongisi est-ce que na mikonga ba bongisi to baki na image à Congo ba image nyonso bolinga bo mona ngo kolokola lelo o to tambola ki penza mo mingi to yoki ndenge na semno o eza site moko eza socio-culturel en tout cas politique bolimbisa bo zara 5% pamba o etikali bo sepela social ya mboka na biso et puis culture ya mboka na biso nde to komemela bino na image à Congo mais lelo to ça déjà quelque part et sika wapi na sepela ki na compte image à Congo to beta pe mo masolo to yoka to za wapi to ko sala nini to zana nani nde na ngazanga mote na zana mutu moko nde balobaka mo sa to ngambuka te bato bakamo ndenge ngambo la sali site c'est que basi bato ngamba pe mboka. Donc tout ça déjà na maman on a repé sa beauté et to redécouvrir biso son zela moko maman bonjour. Bonjour maman Yvonne. Maman Esther ngala ebio déjà maman Esther bandeko bazota la biso peut-être ba ebioté misusu pe ba yuba parce que ba membre ya famille ba koye ba kombo maman Esther mususu pe ba kisama kombo na maman Esther Etongo naza mwana mboka Congo, je suis congolaise. Et je suis fonctionnaire de l'État au ministère des Affaires sociales. Donc, nous occupons de la tranche personnes âgées, c'est-à-dire Bamibangé, Bavéa, Bobaza, Vulnérable, Babouakama, Bobaza na passe. Voilà. Maman Esther, au lobby bien, personne à troisième âge, hein, il y a troisième âge dans l'Oba. Je ne sais pas, expliquez bien la lingala, au bétinon, mon bokoto yeba, eza nini, na troisième âge. Troisième âge, ezali, âge yo muto, atiki bolenge, atiki bolenge, donc a dépassé 50 ans, donc le troisième âge commence dans 65 ans, tilikolo. Qui attaque comme 90, 100, aux na troisième âge. Donc, de 65 ans, Tilikolo, nous avons considéré personne âgée ou bien Mobangé. Ah, ce que tu as dans la carte, il y a homme de vie. Oui. Ce que tu as dans ce que tu as na lingala, tokoloba, esika bope mi ya mibangé. Esika bope mi ya mibangé. Oh, yozana ni na kati. Bon, Nazali, chef de division, chargé à l'activité, nous avons coordonné l'activité à la personne âgée ou à la mibangé. Donc, chargé de coordination des activités des personnes âgées. La direction au Babengi DEPTA, la direction d'encadrement des personnes de troisième âge, direction et affaires sociales, Namboka Nabiso. Namboka Congo, tout le monde yango, on a kanisa, je crois, ils ont mis, les misa tout na mona. Mais na habité ce qu'on a compte à l'État, babisika, on biesika à copé, mais mi bangé, n'ingolobi, ils ont mingi. Namboka Nabiso, bon, je parle précisément pour la Kinshasa, dans la ville province, pour la ville province de Kinshasa, pour ça qu'on a mis balai, il y a le gouvernement congolais. Mi balai et 6, il y a ba privé, c'est-à-dire ba catholique basala pe ya bango ba salitiste basala donc mingeza ba catholique na ba salitiste et puis l'état congolais ka mi balé au total dans ville ya Kinshasa tous en a 8 moko ya ba salitiste mi balé ya état congolais et puis 5 ya ba église catholique tolo banyo so bongo ezana commune nini sika nini bon
mosusu eza na lingwala awa oyo ya leta na moko ya catholique eza na commune ya Kinshasa, lingwala, kitambo, kingabwa, kingasani. eza déjà moi ebele mais ba condition nini bazolalela bavivaka ndenge nini? Condition eza moi passe dans le sens que valeur penza ya mobange na mboka na biso bato mingi nano ba maîtriser yango te pe bazondima te. Donc bato baza na makantika ke so ko mobange komi ndoki obimi suki ya pembe okomi ndoki. Or c'est faux, c'est vraiment faux. Moto so bimaka suki ya pembe azaka ndoki te. Na tango na biso na bamboka na biso tozalaki koyoka na ba histoire selon nos papas bazo biso so bina bamboka ezalaki un comité de sages, c'est-à-dire lisanga moko ya bato abwanya, et puis lisanga ngo bato abwanya ezalaki mika bamibange bazalaki na comité wana soki likambo ezwami na mboka ou ndenge nini bango bato bazalaki kotrancher makambo. Et nakopesa mwa petite histoire moko ya moke eza compte na landaka na radio ezalaki na mboka moko na mboka wana ba jeune babino nga na moni ba mikolo bazo gêner biso kande bakino baza ba faux batu baza boye to boma bango nyonso aleskoyo ba pesi ba se fixer ba jour to boma bango jour boye moko un jeune homme kati na bango ye andima kite akimi mbango akepa ya papa na yabi papa nde eza boye ba master na ngai nso toyoka to boma ba vie nyonso na ba vie nyonso ya village, donc to tikala ka village ya ba jeune to ni komona mobange ata moko te. Mais nga na kokite na yoki mawa na yoki obombo na zamba bisika na obomba yo kobima te koningana te kosa eloko te amemi papa ni na mokongo aki obombe na zamba bazongi batikali ka village tikaka ba jeune te ba jeune na ba jeune bazo vivre bisengo ba vie ba ke tout nzambe ndinga bungisa makamu na ye jeune moko ake zamba akomi zamba nguma alingi jeune wana babeti lokolo bina bamboka babeta balokole boya nguma lingi mutu. Donc les autres jeunes ba yembango baluki le voisin moyen po bafungola nguma wana nguma zolongwa te na nzoto jeune wana maele sili bango, alors qu'ils ont ba jour selon le vieux ce qui nguma lingi yo autant de jours c'est comme la jour où il y a yemoko nguma asepela kolia mutu mona akolia okaka donc bazomona ke ba jour ezo pusana moninga na bango kokufa. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Jeune abombaki papa na ye akisi ko papa ni na zamba papa nde ezao to sambwe so tiki biso master na kokufa tala boye nguma linga ke boye ya bon apese mael abizwa ligorodo bitango kena ligorodo bokomika devant nguma bobwaki sikoyo nguma komona neti nyama muswa eko attaquer akoluka à se défendre na koluka défense wana akose délier akotika camarade na bino omona ya ko profiter akokima. C'est ce qui fait baye bazui baluki crapaud ba jeter devant nguma et ba monika nguma bali ko se délier. C'est-à-dire quoi? Que les vieux sont importants. Ba mi bangé baza important. Baza ka rapport te que to pesa bango image ya kindoki, to pesa bango image ya bato mabete, ba sage bazali, bato abonya bazali, bato mayele bazali, o to ba ke baza ba bibliothèque vivante. Soko lunge ba bokoko na biso mingi solaka na bakoko penza ya bonya bazali ke o pese problème à trancher le pe na bonya pe o moni pese ngwa vie. C'est-à-dire to négliger bango te baza bato. Nzambe muto asalaki étape wana ya vie. Toko corriger nzambe te ke to longola bango na mukibi to kipe bango te toza obligé. Et ça na passage moko na Bible na Lévitique 19:32 et lobi to honorer ba personne âgée. C'est-à-dire quoi? To honorer ba mibangé, to honorer ba vieillard, ko honorer bango elakisi nini? Elakisi ko sunga bango na nyoso, ko lia na bango, ko lata na bango. Donc tous leurs besoins wana Bible mutelobi tozape membre des Nations Unies biso ba le Congo et ba principe des Nations Unies pezali o ezako senga biso tozo en charge ba mibangé, chaque gouvernement azo en charge ba mibangé na ye, ba communauté, ba famille, ba association tozo en charge ba mibangé et ba mibangé to moni ke baza sona makokite baza na ba homme de veillard baza délaissé baza na pasi
biso ba communauté lokola biso communauté congolaise il faut to chercher ba mibangi na biso biso ba famille to ba famille riche to chercher ba mibangi na biso eza recommandation nzambe eza pe recommandation mokili c'est une obligation donc poto mona pe bolamu il faut to sunga bato wana poko mape mobange il faut sunga mobange po tamuso mona yo kansa na sunga ete pourquoi to zomona pe bato mi bazokufa to peut-être eza tumbo nzambe abi ba loka bosundoli pe bosundoli ba mibange bino pe bokomona ki mobange te omona mutu na 40 ans 50 ans akufi peut-être cause ala asundola ki mobange atiola ki mobange amema ki mobange te atosa ki liloba nzambe lobi to honorer ba mibange atosa ki yango te nzambe azuye noki mais par contre ce que to mi pesi to si nzambe alingi na banzi to kokoma mibange pe biso tokuma pe na suki ya pembe loka ba koko na biso eza elengi ba yimba elengi ya mokili ndima okoma na suki ya pembe pe okumbaka ba koko voilà on a invité sikoso tokoye mama Mester pona kokoma ana homme de vierge pona kokota ke na komi lelo mobange to na zana mobange na ngamoko na ndako koko na nga pona ekotika na homme de vierge ekobana ndenge nini bon ezalaka surtout tozwaka mingi bao baza ba indigent po parmi bango pe ba mususu abota na ete na bolenge na ye abota te tikalika na bana bandeko mais comme à un certain âge bana bandeko ba boyaka atoboyi vi âge bange soka zo pousa na âge ba membre na ye mususu eza ko s'affaiblir au mona muta komi mayele ko mukie akomi komi subela peut-être siko ba signe wana batomi ba mona on lokwa kindoki ezali nde nzoto elembi alors ce cas abota kité bana bande ko ne ba ko supporter ba caprice wana te bazo rejeter alors biso to za ko zo kandenge nini il faut mutu ou ba famille si vous avez un cas ya mutu aza vieux il faut aller dans service social c'est-à-dire quoi dans chaque commune il y a vu la Kinshasa il y a un service social boké ko se présenter kuna donc c'est le service social qui va prendre cette charge là. Il y a pour ramener biso demande ya hébergement. Comment on place exacté bazana ebele ba chambre d'autonomie. Oui, il y a des cas où il y a des temps où ils sont plein. C'est vraiment plein, oui. Netisiko c'est vraiment plein. Côté ba mibale c'est plein, côté abasinde na moni moi vie déjà. Mais chez les hommes là c'est vraiment plein pour baza loger maintenant 5 dans la salle. 5 personnes, 5 lits. Donc ils ont trop. Vous disiez na bango nini ko encadrement na bango. L'encadrement s'est fait d'une façon totale, c'est un mobimba nyoso. Donc parce que na vini dans un banda comme déjà mikolo bala la 5 personnes na incompréhension exacte na un akolia akosokola. Les services est bien organisé, assistants sociaux bazawana pona ko pesa ba conseil pona ko éviter que ba querelle ezala. Donc encadrement ça penza kitoko makasi. Kitoko. Bon kolia na bango. Kolia na bango baza na cuisine commune balambelaka bango bon situation pe ya kishasa bino mo boyebi baza ka repas moko c'est na tongo un petit déjeuner tamsuli paka na ti bon na midi soki moi pondu soki moi mbisi na midi ki soki pesa te rouge soki ezali bazui basaleli bango et repas ya journée ya mbala moko à 14h. Moi pondu moi ce qui cuisse ce qui to o e komona ka balambeli bango voilà c'est tout jusque lobby donc une fois par jour na fana na kokola na mona ndenge ni azaki mutungisi soka bien olia Thompson te donc bo obligé ku tout so bo ko lambela nga botika bozana mambona te ke tsobo bozana ngo a ebele ba mususu mona na olia fufute na olia ka kwanga olia ka makemba. Voilà, les kayabu déjà. Donc, ce bapessier, où ils ont guna été peut-être qu'on a kamuki à bois kinaï. Mais compte tenu à Mozuina Bisso, tout ça limité. On le fait aussi comprendre, on le fait comprendre que t'as là tout ça situation ça ceux qui abondance les alliés, que ça rapporte na bango. Mais ceux qui moins kozang les alliés, on le fait comprendre. Na bato bazala ba indigente mutu azala normal na bana na ye mais quand même bana baki poto koko to mama akurani mali la poto te albani ba kotika na homme ba hoya nselani. C'est toujours par la même voie hein. C'est toujours par la condition. Oui, voilà ce que et comment conditionner. Voilà il faut to senga moi caution.
parce que on a zana bananae bana bazo totalement en charge parce qu'il y en a même qui sont baza présents dans la famille qui ba moyens zali. Il y en a aussi qui sont contraints par les coutumes, c'est-à-dire quoi bokilo akofana bokilo ndako moko te ayolukela bokilo na ye place yangwana na makantina biso na ba projet to zana yango to mona ki na ba ONG en place to zana bango en collaboration to ngai to sala eloko moko ya sens wana ke to sala homme moko un endroit de repos moko ya bato ya ba condition andengwa ke même bana bazana mbongo bato baza contraint par les coutumes. Donc bato to banda ko orienter bango na ba homme wana auto créer caractère social ou appris social hein pour to combler ba oyo ya ba bolaté. Donc projet ezali toujours le kaka ba financement ba bienfaiteur to ko sangana na bango to ça c'est un bon projet. C'est un bon projet ce qui muto alingi hein makoki ndezate makoki ezate mais makanisi ndeza makanisi kitoko po to pusa Kongo kende na liboso po tozomwa bakoko mingi bazola kana ba balabala babengani bana babengani kaka po akomi mutungisi mais ceux qui to conscientiser bana wana ke non to sali place moko boye bazo foutre par exemple par mois prenons $50 ya ko foutre la papa na bino botiaye ils vont le faire donc ma kokinde ya ko sala ba projet ya minene bongo ezate mais entre temps oui bazana ba visite na bango bandeko mais ils avaient vraiment visité sur ma cas c'était au départ dengue na lobaki ke mingi bazo traiter bango de sorciers donc père wana pe ezakati na bato na ba famille po baya penza vers bango eza moi passe ils viennent souvent quand aussi nous leur parlons toujours conscientiser bango te non boyete bazaka bato au mona baya ka mais à compte goutte voilà. Bato bazolanda yo bamoni mama Esther alobi et ye mo kaza coordonnatrice ya ADEP bongo Adepta OK vraiment ba o bazolanda ba ko retenir nini ba o bazolanda nga ba retenir ka ketuzana mission moko munene tranche à personnes âgées eza tranche moko difficile parce que bato moko ba commune bango ba improductif. Donc ça donc l'état ba communauté ba église ba masanga esengeli bazwa charge na bango donc bato ba nanga ezaka ka bazwa charge batinde la biso lisungi donc tout ça a besoin de biloko kolia tout ça a besoin ba médicaments ba produits pharmaceutiques donc nous avons besoin de tout ce qu'un homme a pour vivre hein. Tout ça a besoin tout ça na moi dispensaire na biso a eza pour na bango ambulance ezate donc ce qui le local moko grave ou bien un décès to loaka taxi to louer taxi batie bembe et qui na morgue mais si on nous aide même na ba ambulance ba mituka donc ça peut aussi nous faire du bien donc en bref le problème des personnes âgées ça likamba biso nyonso to tchana maboko na maboko po Congo elongwana soni ya komona moi ata mopaya ya azomona na nzela etaba mibangi ya Congo na nzela boy mais biso moto ko senga bambongo c'est ça soni mais biso moto ko s'organiser na bato mususu alambi ne biloko mais abwaki mais na ba homme de verre mususu bazola na nzala na ba verre mususu bazana balabala bazo senga biso to ko s'organiser to se mettre ensemble to mettre ba moyens ensemble wazana ba moyens wazana ba idée to ti ba idée mususu ensemble to créer biloko moko yoke tout le monde a makambo dans les années à venir hein to tchani maboko to tchani to ti makanisi en place donc tout ça Congo mo kitoko voilà tout ça Congo mo kitoko toujours na kati ya image ya Congo bozana bambongo la bino na yebi bozana ngo belé grande ko yo mo yebi lokolo mesana no ko sunga bozana motema malamu ya kotala ne fils que Mille Kapamba chanteur de charme fils Mata boza belé Aminia Diaz Anyamina Dias de Parigo vous en mbongo na yo bazino lukuni ba honoré Guilain de Valère na Suède Prince Monzale bakoko no bazolela bakoko na yo bakoko na biso peut-être tamsozo kasala koko wana na yebi ete wala na pina soko beta msu famille ozana choate mais soko pesa kata chasser secret kaka et ko koma nango déjà nzamba ko pambola to bandeni ya koyiba lipamboli et bakoko oyo ndenge ba misina so bayemba noka za mnoko solo noka malbana sasa kimkolo zaka noko te
Pour nous, moi, je suis mais nous, ça, Koli, azaka important. Attends, nous, on est sur ma camba koloba. Il y a pas mboli à coco, mon quoi, et qu'on fongle ba porte belé. Boza et belé à Hollanda biso. Ozana mo tema kusunga. Ozana mbongo na yo peut-être. So, ils vont la peut-être que ngaka nem na insister. En tout cas, avec ma mestia, c'est pas une ngapese biso tant bon. Moni bino mo eska balalaka. Bazo singa lika, buna kwanga. Bamsu bazo bela. Bamsu bazana besoin ba kisi peut-être ba kisi tozana ngwa yango ndete. Peut-être qui se routine en Nerosunga. On ne sait jamais. Donc, tu es baka koyi bali pambolinga la sepende bozo landa biso pi bozo pesa so confiance. Ma mester bat balandio ba komi tu na bongo so ba kuta na ma mester to ba pesa li sungi moko ko komela bino e koya na nzela nini. Bon, ba ko zo ka contact na biso hein, ko pesa numéro nanga. Na pesa numéro ou bien adresse na biso toza en face na Hôtel Invest, il y a RTNC donc sur Cabinda. Numéro 238 et mon numéro c'est 084 416 47 22 on a orange. Je reprends 084 416 47 22 ou bien 09 97 257 626 ou bien il y a une adresse indiquée sur Cabinda en face il y a RTNC Hôtel Invest numéro 238 nous sommes là. Bon, wana ezali mes gestions. Mes gestions et puis on a évité si Bible lobby beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Ça dit quoi mutu mususu asali neka onje pona loyenge baninga basali nga pena sala. Mais mususu ava azama mo bianga mais azana mutema compassion mutema mawa. Donc na ba wana ndepe en semence nzambe fandi azobanga pe nzambe yebi ke soki eloko yepo na batu esengeli bakolo nango bazwa même si balba ke l'ouvrier mérite son salaire c'est que osala ka ndo liaka en tout cas bakolo nango bazwa ekokoma na maboko bakolo nango poke lipamboli wana ezongela batu batindaki batu basungaki voilà tobanga nzambe il faut mutu asali kamuna il faut nzambe yemoka mona ke oui mwana songolo atindaki eloko na ye akopambola. Mais ceux qui ont moto za ko coordonner misala wana ou comme ko bloquer ou comme blocage pour na baninga ya mabe. Voilà. Voilà, alors le temps de Kendeli-Banda la maman Esther, on a la PC Bino Kara, merci. Bino Balandi à image à Congo, on est laissé nous à de suite, site social na Bino Angoyo, site O Ezaka na Posa, Congo Kendeli-Bo. Surtout, ouais, la nous ba image nous sondé na baki émission commandée, beau commandé émission na Bino Bokozoa. Le temps de VR puis Bino Moko Boye ba qu'on a besoin bazolela, qu'on a besoin bazolela ba na poto sukali ata milkata, qu'on a besoin vraiment bazolela. Kolia ya tozolia tozaki liboso mabe biloko ekoya ekoleka na nzela bakoyiba na kati ya mama tozalaki na ye ya kala kasi sikoyo tozolia bien bako sunga bino ba sunga bino ndenge ni tozolia mbala mibale puisque akolamba mbala moko na tongo oyo opesa biso na midi tokolia na midi tokolia na poko siko bato balinga basunga bino na nino bino bozala ngo bosenga biso to ina nyonso kolela bilamba biloko ya kolia kwanga loso pakiti kisi tozali kobela biso ba muzu dosidi awa 5 ans to ko souffrir na ba pota eloko moko ezali mazolela biloko nyonso bakisi bilamba miliki sukali wana kisi penza kisi penza parce que 5 ans yango ya bipota azana ngo na nusilité 5 ans déjà depuis azalaki awa batu ya mitema mawa bino batu mitema mawa bakoko na biso bango yeyo ba papa na biso bango yeyo bozana mbongo peut-être ozebi ndenge rotindela ngo te assurance déjà qui avec ma master et kokoma eza bongo eza bongo Albertina succès Albertina boni
sango te mkoko na ngai. Koko 6 so wapi? Mwasi bayemba. Bayemba. Oyo komi andeni. Akomi bwana pasi ya mokili. Epela mbongo wendo akufi na mbongo na maboko yo komi ana pasa mokili ani. Atikelaki ngai mbongo na mwana na biso ya liboso. Mwana kena mbongo na lunda. Aye kozongela ngai na maladi. Bandeko na ye yoso bayali na mikili. Bamususu na Luanda. Aye kobela mikolo mibale akufi. Ebongo bandeko ne bayebi te koza. Bayebi basilika. Basiki poza. Mais bazo peso mbongo te donde. Te. Bazo tinda te. Oya mwasi nde ayaki ana mobali na Goma, mobali na ya major. Mobali atindaki ekendo tala situation ya mama. Bongo na luka mwaye ya mwana mobali na longola mama kona. Artiste akufaka te ndenge balobaka. Totiki bana tokomi na ba musicien. Ega ba musicien ba yebi ke mwasi ya wendo alibosa na homme de vie. Ba musicien ni yaka utala. Kaka mwasi emenea. Na shaka Congo nde batikeli ye na Nathalie Makoma bango to misato wana nde bayaki kokomela ngao. Bayebi te me mikande yaki na directeur na biso mame Tonga. Esi ekotaki. Sokoda zo pia mbongo te. Eloko te. Est-ce que déclarer déjà dans nos droits ya mobali na yo parce que Sokoda fa pia mbongo na ye yo tikali déjà vert. Bon, basalaki mikanda na mama directeur. Esi ekotaki. Bongo na yoki na Sakazulu. Mwana yaki na bakutani na hotel de ville. Mwana oyo ya Allemagne. Ayaki na kanisi balobaki na ye kuna. A telefonaki leki na ye. Mwasi ya majoro alobi. Kende kotika $40. Balobi to sala mikanda. Yo moto zali kunanga na mosika. Me na kanisi ya salaki yango te. Ye mwana mwasi yango wana ye moko ye po asala mikanda wana. Mbongo ya papa ebima, droit ya papa ya miziki ebima. Balongolanga pe esika oyo nalingi yango te. Bozovanda ndenge nini? Ozolia bien, ozolala bien, bozosanga eloko te. Tozolia bien penza na mama oyo ya liboso nde toyalaki na mpasi. Kasi oyo ya sikoyo soso moko bato mine. Tala na sani atieli bino biloko. Boko li yango bolembi. Bana no bazolanda yo na poto ba musicien ba pesa bino ni ba obani ba sunga bino. Bon, bana babakisela biso. Bakisi. Lokola na yalia wanga mama na bango na telemaka te. Na tambolaka te maboko esimbaka eloko te. Miso pasi. Bongo ba musicien yango bayali wapi? Tata wendo wana ayembaki ye moto abimisaki miziki na mokili oyo. Kasi tala babwaki nga mwasi na ye na bana. Bazolanda yembela sona nzembe wendo yembela ka. Ebe on soutien. Albertina Losia Penagate zani na taboe Soki basengi biere na pesi biere mbango tango tokomi na ndako ekomi ya bitumba Ngoya Chaka Congo, merci beaucoup artiste en danger parce que yom tolanda ka makambo. Mama sita to gosi sa biso ata awata. To moni homme de viard to tamboli to kutina mo sa papa wendo. Tango yo kai kaza isala ki ondengeni. Te ko yo ka c'est trop dire. Ngamna yambaki. Yo mom to yambaki. Ngamna yampo ngapi na yambaka ba viard baza ko ya pona hébergement na yambaki donc comme ça kinga mingi. Ndita na tangika document na ye na kamwa ki makasi. On ne pouvait rien faire.
biso musala biso za koyamba kohéberger kobomba yango tobombi ye jusqu'à ce que bamusicien bakosorganize famille ekosorganize baya kozwa ye comme la souka bavia baza na mwa problème bamisu bavi oza bien bamisu baza bien te yo conclure ndenge ni nga na conclure kaka le bien là po bango bafandi kaka bazomona ezoyela bango mais ceux qui dirigent bazoéprouver badifficulté mingi donc je conclus que tozaka na besoin lisungi po to combler même si ezali bazolia bien mais nous éprouvons des difficultés pour bazwa ya kolia bango bazolia bien donc ajouter lisungi ezaka le bienvenu par la biso donc comme sur une abondance koleka voilà. Voilà, nous sommes à la fin. Na pesi bino merci. Bandeko balandi biso na image à Congo. Na pesi bakoko na ngani so merci. Ba o ba intervenir et puis la maman Esther yemo kwa nzema kwa mba biso lelo. Toujours na compte image à Congo. Grand zoko merci na yo o tonda motema bolamu. Ba o ba moni ndeko na motema tout. On fils que sukali ya pamba mil ka pamba pona koko na yo, pona noko na yo peut-être pona kokolo na yo kokolo. Pona kokolo na yo motema simba yo kaka. Na bolingo zalaka nango na mbongo bobebisa pa misia bayemba bino wana na mbongo bobebisa kana ba boîte po batambo bayeba na kana boîte o 10 bouteilles nezo leka kuna minde eleka biso o 5 bouteilles nezo bimanzela boye to yo kango mais si on peut bakoko na biso lipamboli ekozala toujours nenga da na sali par nanga oui on mezaka awate on meza ebele mais soki na nzela mama Esther bokoko mabisika wana nyonso parce que lelo tozaka mais ya kingaba pezali ya kitambo pezali mais na lisungi na yo ndoko mona solo bité na tinda ki Yvonne mais na lingi na mona ngo pe na image ya Congo problème te solo lika na mama Esther ndenge yaki biso to tinda ata na WhatsApp pamba ata na Viber solo bin internet te to zoli yo ka image to tinda na Viber ko moni lisungi na yo ndenge komaki merci na fils Mata le chanteur de charme merci beaucoup na fils Mata merci na yo merci na Dadi Kaziro merci na Jean-Fils Basasa la tana obaki mais na tiki na ngana lo basute merci na ba parlementaire nyonso Joyce na pesi mbote na pesi mbote na Kandi Lukao na Kenya bandeko ya Kenya mama Esther apesi mbote moi Mirajabu mama Esther abiazawa yo mtoto na motema olamu vraiment moi Mirajabu mama Esther azawa ye mukunda za coordonnateur iba difficulté ni nazana ngo peut-être na téléphone nda ko pesa mno ba détail ebele mais pona ngai na bika ba o bazana posa kosunga bino bat botonzi motema osunga en tout cas bokanga motema te o bakoko na biso poto boto amabangunde babotema liboso loka bazaki batembo tika to yiba ata lipamoli ata ko kenema tikelanga ata asuka ekosala bien merci na yo baza Lucien baza merci na yo merci na bandeko nyonso équipe mobimba image à Congo to suki awa yasima ezela yo rotinda so yo tindi utekinga mama chombo Yvonne Tony mapina mama Esther so azana na vérité na mambalo ba kata na WhatsApp na tindo l'image voilà problème te merci beaucoup na binonyo c'est puis botika la ka awa image à Congo. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona ngubate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je vous ai dit, vous avez senti mais ça m'a plaisir. Il y a un site nous découvrir la merveille dans la carte. Site est à Moko. Image ya Congo. Point. Point tu crois que tu m'as pour la Mboka ti na mboka. Allez, Mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Nyandabu. La métisse noire.